Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, ovandi na Royaume-Uni, topé aux andeko na Londres, pesa sango. Il y a agence de fret, il y a des professionnels, il y a Ngoyo, avec des diplômes universitaires, il y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Boubou, numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moké, Van Eza Koyana Ndaku en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, esalaka pe fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com. Merci mingi. La fois passée, nous avons fait une vidéo, il y a spiritualité. Tu as eu une réaction. À ces gens-là, nous disons, ceux qui ont besoin de réfléchir, l'on a un biso, fanda, otikala, moto yandenge wana. Mais il y a que ezana batu bazaki ko réfléchir bakomi makambo oyo yo sikoyo oza kotanga aveuglement oboyi ko réfléchir et puis kotika la ka ndenge wana. Ça il faut tozala d'accord. Ba verset to pesa kibino nyonso oyo mutu oyo alingi kozala normal oyo alingi vraiment spiritualité na ezana na nzela azala ko croire te na eloko ya maîtriser te akozwa o topesi atangi yango a se poser question na o ba yebisaka ye parce que to boy kolongwa na Bible pour que bozwa raison te to kotika na Bible oyo esali foi oyo bozali na yango ngai pe nazaki na foi ya ndenge wana. Mais finalement, je me suis dit, tant que nous sommes français, nous sommes bomba eloko na mutu mwindu tiango na livre. Parce que akotangate. Ba livre ebele ndenge za na mokili, ata Bible eza sacré. Eza na ba secret ya bao ba tiaki secret na kati. C'est que eza secret ya ba grec, ba romain, na ba israélite. Mais ça secret il y a biso ba indo awa non, c'est pas notre secret. Si nous voulons bien comprendre, il faut que tout le monde bakolo yo bakomaki eloko bakomaki bon zambe selon bango. Yango na prochainement to ko kota na makambo sali etali empereur Constantin oyo a créé ki trinité. Oyo yi alongola ki foi ya ba juif atie pembeni ayeko chia ya bango ne Bible oyo nyonso bozana ngwawa bozana foi romaine. Il faut ba passer ba manda côté na yebi ke babanga kande eloko moko tolobi vérité tokole sous mbongo te. Vérité eza oyo to prendre conscience to fouiller to pesa bino. Parce que ba mususu pe ba fouiller ki ba pesa ki biso. Na expliquer pe ba tunyo so que bozala indirigeant na ngai. Bolimbisa nga d'avance soki nazokisi mitema na bino. Esika nga na kwei boyebisa ngai bo contribuer te kazombo awa ezalaki boyete moi j'ai lu comme ça ou bien naebaki comme ça to tonga to kende liboso bandeko ezali soni mingi na mawa position moto mwindo na se ya moyoyo donc to fandi na biso to zelaka kaka tina nzete ya malaria oyo ezali na Kivu véritable nzete ya malaria eza na Manyema eza ko traiter batus ndenge sengeli
na koluka video wana mais ezaka mobulu so na lekisi bako punir ngai na YouTube na komeka soki na jeu adresse ya docteur na ko tuna ye peut-être ko tuna ba mususu ba autoriser tango a découvrir kisi ya malaria ya vrai ba bengana ki na poto asala thèse ya doctorat na été azonga parce que a constitué danger pour na bango mundele moko yebisi na pemene oyebite ke bakisi mindele salaka ekotisaka mbongo mingi na poto soko yoye na kisi oyo ko traiter malaria complètement oko freiner biloko tote kaka yango wana babengani yo bandeko ti chinois sali ya ye kisi ya ye ko pesa de tozo kumisa nyonso ya biso pona nini balongola ki yango tozo ndima parce que balongola ki d'abord biso bonzambe balongola ki identité na biso ba créer makambo moko boye ba leisi biso biso na lokoso tozaki nango tolepe. Je vais vous montrer un exemple. Je disais à mon oncle mais biloko lingo sa ezani fufu eza muke toza ebele tokotonda te yoka prière na ye nkolo na ibi keza muke me na kondima na nga tokotonda na bi te to bandimba batonda te na kondima batonda na kolia suffisamment. Donc mutu mwinda komi na niveau que azui pasi nyoso amonaka akomisi yango bonzambe ye le seul ya kondima ko souffrir eza ye. Le 2 juillet za mokolo babomaki kimpamvita oliana lobana no ebele tolandana no message oyo comment nga banzadio donc ngelo ba ele likamso osala kanisango nanu et pas na biso ba yindo ngana za munda kintu wadiki bangunza donc ezali souci pona biso ba yindo mokolo batumbaki yaya kimpavita na mboka mbanza Congo et pas bato ba ila biso Bible. Alors pas na biso za souci ba kosi biso te mokolo bana bazo congé bon batumbaki parce que tango kimpavita va mindele ba ya biso ba kosi biso te mindele biso ya na mboka o eza Diego Kao Livingstone eza Lukuta kimpavita c'est leur histoire kimpavita était pas papa na e Vitakanga no Vitankanga noko na ye Zingankuvu noko na ye Zingankuvu ayebisi Zingankuvu asaki roi. OK c'est bon. Abise noko keba papa mwa yana mboka o ba manipuler bifoza la mayele soki te mboka biso kama ayo kimpavita nini c'est ko melima sanga e boy na ba loba la premier prophète libosa prophète na mboka c'est mama kimpavita aloba que noko keba ba mipaya donc ba nzenza papa mwa ba yana mboka oyo ba ko ya ko manipuler bifoza la mayele soki te mboka na biso kama kimpavita mndela liboso ba yawana ba yana ibale ba kosi biso embaucher di comme de découvrir ngo Diego Kao za Lukuta. Ba premier mindele ba ya na mboka oyo roi Vitakanga boma ba on ibale amoni poso mozo na ibale abi to moni couleur mo pa za ki chassa za ki na flèche abi mais na moni couleur ozo na ibale wana couleur de ba boma ba on ba flèche deuxième mindele ba ya so aboma ba troisième état ba de ka ba lubi ba ye ba libité botika ba kota to yeba bazo yela nini na mboka na biso voilà sikoyo roi Vitakanga tata mama Kimpavita itango ba koti na ba Congo soko tuni muta ba Congo mputu elakisi nini lelo mputu poto te mputu na Kikongo dali pauvre mubola netangu baye to benga ba mputu lukezo baye oya ko chatembe botu na vrai mu Congo mputu elakisi nini netangu bakoti bakuda munde mutu munda azada civilisé déjà asala boatu asala liboka asala Congo asala bilanga amindele baye tangu bakoti tena Zingankufu azaki na biloko na bokoko na ya lataki très bien mais bezo Zingankufu na nini na whisky bayela ye whisky na elamba lele comme ça parce que mutuke religion to saleza biso te bongo elamba yo lati yo muto sali yango ilamba za kibonzambe te kolata elamba $1000 ko na église mais ozaka kandoki ta pese masanga na sa akuta ne ba mindele batuni ye dozo mona mwana oyo azoloba kapona nina ba bolanda yete nandi liboma bandi makabazo loba kende bino boye awa boye pona ko manipuler biso mundela monoda eloko ya mabe siko nde batuna ki Zingankuvu onito sanya bokanga ye boboma ye nde tango bazo Kimpavita
Mundele asimba kimpavita atindika bandeko na biso bayindo tilelo makamazo continue likolo ba Bible ba yela biso so biso mutu kamba Bible za histoire na biso te alongwa kuna biso to sala nini bazwi ba kimpavita na mboka mbanza Kongo ba photo eza sika batumbela ye bake ba lengi na koni wala sikosa boda mwana Kembo dia Nzenza kimbango kuma liboso ya Kembo dia Nzenza binoko na bota mwana na pesa Kembo dia Nzenza bisengo ya bapaya ndenge kimpavita amonaki déjà que papa moko bakoya kozwa mabele na biso bomengo na biso bakoma ya bango yango ne sai siko bisengo na bango donc na bot ndena boti mwana ngai Kembo dia Nzenza donc bisengo ya bapaya mboka oyo za bisengo ya bapaya ya to mwana lelo ndie ayi azu diamant na biso akena na poto esengo neza ya bango azu kolta biso akena na poto eza ya bango bashina basali ba carrière mlo contre bango zo ba iblo so ka ba na bango bazo donc Kembo dia Nzenza bisengo bapaya ni bazwa koni balati kimpavita nzoto mobimba azu moto batieye tangu batieye mama kimpavita o lelo tokendaki le 2 juillet na mboka mbanza ngungu laki na mawa nde batumba yaya kimpavita tangu batumbi na mwana na mukongo ayebisi bandeko na ye bozotuma na mwana na mukobolo na ta mwana mukongo te botumba ye tangu batumbi kimpavita na munoko na lobi boye tangu batumbi ye ata botumina na mwana mukongo kasi mwana oyo akozwa suna mboka oyo awena kombo ya kimbangu dia tungunwa nde sika batumba kimpavita bakoko bayebi photo pezali tangu batumbiye ble bakosi biso abel atumbaka mbeka te tangu batumbiye milinge mata likolo esika wana ndege moko bima wana na nzota kimpavita tobe yango Mbemba Zulu ndeko tango bimi bamuni ko mbo le pou ndeke bimi eyo se retrouver na mboka ba Kongo awa babengi kinkewa esprit bimi Kembo dia Nzenza balongo l'esprit zoto ya mwana etikali molimo emati abima na ndeke babengi Mbemba Zulu wana kene molimo ya tungunu ekimbereke na kimbangu da tungunwa nde mama kuyela na mama Lwezi bauta zamba mbule zobeta bazoya na nzela bamoni mwana wana kata libulu mais mwana sana kata libulu boye nde bazwa mwana wana balokotiye bakena ye na mboka mbanza ero babe yango ti civil ezali komo mbanza ngungu te komo mboka ti civil nde kimbango akomokola akomoboka na bamama wana akomobokwama mwa age nde ayeluka musala na ville awa le 2 juillet babamaki kimpavita ezala même na Angola ezala même na Bakongo awa ezala partout kimia lokola likambo te mais okomona catholique akosala fete na yeke Marie mokolo nde amataki na lola asali fete na nani na bayindo okomona roi empereur Constantin nde mutu akreaka Pâques oyo bofetaka Constantin nde alobaki dimanche nde kozala mokolo ya prière et puis botosaka yango ti lelo est-ce que Constantin aza nzambe tokozongela makambo wana nsima soki bomoni Noël mindele kozwa basapin eza bokoko na bango bazofete roi soleil mais biso kimpavita le 2 juillet yango eleki elobi biso eloko te mutu moyindo aza tranquille tokendela matadiki bala okomona kaka bazomata bazokita eza eloko te mais okomona kotelema alati rouge noir arbi Saint Valentin bandeko na moma wana faute eza ya biso moko même nalandaka nakendaka jour moko na secrétariat général ya PPRD nakuti batie o kimpavita nakenda kotala mperiode wana mova sakani ntango nabimbi natali sono mais awa peut-être eza stratégie ya ke bato ya bakongo bamona ke balingi bango na PPRD jamais ti toye kochanger régime jamais mokolo moko PPRD organise enseignement vrai ya koyebisa population ki kimpavita ezalaki nani rien sika awa biso tozoganga lokola PPRD ezali kaka soki elingi epesa enseignement wana mindele ezotosa makambo na bango
siko tokota sikoyo na Bible lisusu bomonaki ndenge makambo ya ange na combien d'anges na nini, vous comprendre que Dieu ne peut pas écrire ça. Nakotanga oyo ezali Bible ya ba témoin de Jéhovah yangoyo bino pe bozwa kuna eza Deutéronome 32 verset 7 à 9. Boyoka makambo bakomi awa. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années de génération en génération. Interroge ton père. Et l'obinini. Kanisa babileko eleka. Tuna tata bota yo. Akoyebisa yo. Tuna bakoko na yo. Bakoyebisa yo yango. Tango mokeli apesaka bamboka akabolaki basusu na basusu bana ya Adam. Bo retenir, hein? Awazoloba bana ya Adam afixaki bamindelo na kati ya bana ya Israël, parce que Nzambe batunaye bazalaki bana ya Jacob. Je reprends en français pour la compréhension facile. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années de génération en génération. Interroge ton père. Il va te raconter. Demande à tes vieillards. Ils vont te le dire. Quand le Très-Haut a donné aux nations un héritage, quand il a séparé l'un de l'autre, les fils d'Adam, alors il a fixé la frontière des peuples par rapport au nombre de fils d'Israël, car la part de Jéhovah c'est son peuple, Jacob est le lot, et il est son héritage. Témoin de Jéhovah, Ponaye, peuple Nzambe ezali Israël. Ndeseka bokomi tuna pe question. C'est comme un peuple moussoso y avant Israël. Parce qu'Israël, ezali kombo ya Jacob ba chanja. So tolongo Jacob tokoti na Isaac. Tolongo Isaac tokomi na papa na ye Abraham. Abraham ye moko auta kuna akenda koluka kolia epa ya batu ba Indo na Égypte. C'est que bazalaki bango bazalaki bana ya Nzambe te. Vous voulez croire à ça? Donc continuez. Nakei na Bible babengi version semeur. Balobi boye. Pensez aux jours d'alors et songez aux années du temps de vos aïeux. Na awa bazoloba botuna bakoko. J'insiste. Parce que bino botuna bakoko te bozoloba apôtre Paul aloba kini. Awa balobi interrogez vos pères et ils vous le diront. Demandez aux vieillards et ils vous l'apprendront. Quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre et fixa les frontières de diverses nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob. C'est-à-dire le peuple de Jacob. Mais awa balobi a séparé qui bana ya Adam. Na bon semeur Adam ali moué. Mais bazongisi quand même bana ya Jacob. Nazo poser kaka question.
Est-ce que monde salemi tango Jacob aboti bana? Tozaka dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que ce en quoi vous croyez? On veut vous dire tango salaki mokili bandiko kabula siko mokili na batu ateneraki compte ya bana ya Jacob. Est-ce que Jacob azalaki na période bazo sala mokili? Parce que ce que Jacob ye moko aza mwana ya Isaac. C'est que Isaac azalaki avant Jacob. Isaac pe mwana ya Abraham. Abraham pe mwana ya Isika uti. Et Bible zoloba Nzamba sali mokili azu bana ya Jacob, c'est-à-dire avant sala mokili bana ya Jacob bazalaki. Asali yango siko azozo bana ya Jacob azopesa bango biteni na biteni. Tozui sikoyo kaka Bible tozana Bible expliquée Ancien Testament intégrant les livres deutérocanoniques et Nouveau Testament. Totanga. Pensez au jour d'autres fois. Remontez le cours des années. Demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Botuna bakoko na baboti na binu. Bible mutakomi awa. Lokole boningi kaka ezala wa. Nde bakoyebisa bino bosolo. Il continue. Lorsque Dieu très haut a réparti le pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël et a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Ah, balobi, Nzambe tango asali mokili. Abandiko kabola yango, apesa batuna batu biteni na biteni ya mabele, apesa chaque peuple, mulobeli na ye kuna na likolo. Iyo, nandimi parce que Jésus a lobaki, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. So on dit généalogie à Jésus, okouta Jésus, okouta Israël, nakati okouta Jacob. Na généalogie à Jésus, okouta jamais matondo. Okukuta jamais quelque part batangi kadumbo. Okukuta jamais même kombo ya arabe moko nakati. Okukuta jamais kombo ya chinois nakati. Ezakaka tribu na bango de batangi. Ye ayebi ke ngai nkolo Yesu na yaki pona bande kona ngai. Et puis tango kotanga Bible okukuta place moko te que Jésus azoloba bande kona nga baboyi ngai sikona ke na mokili. Non. Wana siko euti siko na ba apôtre Paul ba nini balobi oh tango baboyi nde akomi ya mokili. Donc Jésus ayaki d'abord na idée kaka ya bandeko. Tango baboyi nde abaluki. Est-ce que Nzambe akosala makambo ya boyi? Ayebi te ke nazokende pa nani? Abina kende kaka esika bakoyambanga na kotikala soki baboyi na changer. Dieu peut faire ça. Bandeko na ngai totala awa. Tout se poser question. Nzambe siko aponaki que peuple na ngai comme Israël na moment nini? Pour aponaisa la peuple, il fallait que Jacob oyazaki na kombo Israël abota bana abota bana babota bazara na mokili mobimba ya bango ndi apona bango peuple. Parce que dans zaki na bana soki 7 bana soki 11 ezalaki peuple te. Vous comprenez que tango bazokoma balingi batire couverture pa ina bango. Et pas Nzambe asalaki mokili kala makasi. Batu nyonso bazali ko vivre wana ya Nzambe te. Batu ya Nzambe baye kokoma ba juif. Est-ce que vous saisissez ça? Est-ce que vraiment ça ekoki kokota na mutoza normal? Adimi pe oui. Sincèrement. Bofandi pe ozotanga que
oyo ekeseni na oyo ekeseni na oyo et puis olobi liloba ya Nzambe. Sincèrement, on a forcé les choses ici. Yango nozomona bakomi boye soki bamona tobosana eko tia Israël atie kaka mais ezo concordé te que Dieu s'est réservé le peuple israélite. S'est réservé yango na moment nini? Parce que ba Israélite est-ce que ba uti musika penza koleka ba Égyptien mutu mwinde azaki déjà kala pour Jacob bana na ye nzaleleki bakekendeki kolia wapi ye tata oyo abota tata ya Jacob autaka na Egypte kuna kendeki kolia pona nzala ayebaki ke bato baza na Nzambe ya makasi bazali kuna bayebi bokoko baza na bibwele baza na biloko kolia baza na makambo nyonso tokende kolia kuna biso tozala koyemba pe nzembo tozoloba Naomi mukajiwa kwa mitokija mutima nzala yifanga tout ça Jacob akendeki mwasi alobi tokende kuna donc azui na ndeko akosaki aza mwasi na ngai te Sara lobaka kaka oza mwasi na ngai te oza ndeko na ngai po soki toboyi tokokota esika te tokolia bien bato wana baza na Nzambe munene Nzambe ya makasi. Abraham ayebaki deja ke bato mwintu baza na Nzambe ya makasi bandeko. Parce que mutu ya liboso na mokili oyo atango wana ava basala bato oyo nyonso akenaton nde alobaki Nzambe aza moko bango nyonso oyo bayebaki te alobi Nzambe aza moko. Lelo oyo boyemba na église ke Israël nani pa Egypte mbeko ya masumu boyebisanga na masumu ya Egypte ezaka nini? Ayambi bato oyo ya paresseux ya lokoso baye pa na ye baza kolia bafandi basepeli bobenga yango mbongo ya masumu bandeko. Je reviens toujours sur mon sujet. On dit que toute écriture est inspirée. Est-ce que Nzambe akoki ko inspirer makambo ya boye? Oya komi boye, oya komi boye, oya komi boye, mais ça kaka na Bible. Est-ce que Nzambe akoki ko se tromper s'il vous plaît? Bozwa Bible expliqué na la kisibino, bozwa traduction du monde nouveau, bozwa semer yangoyo, na koki pe kozwa ba version attendue awa parce que église chrétienne déjà église ya tâtonnement. So landi ata na début na ba empereur mususu avant Alexandre ba Constantin ezalaki baza ko douter oya lobi boye Nzambe ezalaki wana te po aloba batu kaka nde bazaki koloba oyo roi na koya ko sorana bino eloko na komona ka empereur te ya lobaki boye oyo aya lobi boye oyo nde bazokomela biso tokoma otanga yango totanga ti balobi ke degoka o moto amonaki fleuve embouchure na biso baboyi ke eza mokongo azalaki wana. Et puis totangisaka bana na biso eloko wana ti asilisi classe que l'embouchure a été découvert par et puis toza fier. Et puis makambo ebele eza kaka ke moninga na lobi français moko ya kotengama ozoseka osekani mundele soka lobi lingala ya kotenga bozaka kaka calme esika tobeba yango wana c'est toza fierté na biso toaka kaka bato ponto ndimi tozala kaka bato biso moko. Okomona pasteur mususu akoyoka ngai to mondimi songolo akoloba bolanda mutu ana te akobebisa boyambi amoni boyambi eloko munene. La foi bazo définir que c'est l'espérance, ferme assurance des choses à venir qu'on ne voit pas. Ozomona définition ana bien oza pe à l'aise définition ana omoni yango bien. Nzambe oyo azala na babiloko neti ozomona ngo normal. Et puis balobi ndima kaka kotuna te. Nzambe bolingo, Nzambe juste, Nzambe munene. Alors baka ndima kaka esili. Et puis nalobaka chaque fois chrétien silikaka soki babandi ko pesa vérité bandi bana ko moko silika. Natangi kaka na Bible oyo moko telemisa.
tomoni contradiction kaka na Bible yango moko yango yo bandeko ngai na créer le côté question na reza kaka tango bolobi eza inspiré est-ce que nzamba koko inspiré biloko ya boye soki akoki ko inspiré te boni bobengi Bible la parole de Dieu ete ya biso moko pamba te mokili eza ko sele mokakaka boye na maboko na biso tozotala bandeko na soki se na liloba oyo comment Mondele akitisi Bible prix ti ya 2000 francs ezali mais kisi oyo koko bika nango la maladie ezotungisa eza très cher liloba ya nkolo ifo ezala cher mais nde bango bahalisi yango pete eza po tozala na yango makasi. Deuxième, bandeko bomitunaka te pourquoi église comme chaque jour, c'est pour empêcher que mutu mwindo azala musika te na eloko bapesi ba église ebele batongi yango na ba temple ya minene eza financé na Mondele a financer ka église parce que yebi que église e ko bloquer mutu ana esika ya azali akobanda kozela mokili moko babengi yango Nouvelle Jérusalem soki kozala ndenge nini mabelezo ya kuna likolo Nouvelle Jérusalem nazoya bino bosote boke likolo ye azotonga mboka na ye na bozwi na biso tokangi maboko tozozela Nouvelle Jérusalem tango mosusu mokili wana ekoya efandisi ko likolo ya mai bisika biso tozali ekomi mai ete ya biso. Pa maman ovandi na Royaume-Uni, topé oza na ndeko na Londres, pesa ye sango, ya agence de fret ya ba professionnel ya ngoyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Pe na Kinshasa, toza na avenue Boubou numéro 9, Matonge 2, commune ya Kalamu, référence école Monseigneur Moke. Van eza koya na ndaku na Angleterre, pona kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo oza na nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, esalaka pe fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com.